ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Na ABC tolobaka se Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina esika nyoso bozali boloba ete Yesu Kristo nde moto ya Iyambo. Bande ko bouti penza kolanda video o na teleki bino la bokebi ezali bongo ya mwa mibu o eleki mwa ebele mwana mboka président de la République Tshisekedi wa Mulumba azalaki koloba kotombola bato ya Semko atombolaki bango pamba te po ete bango balobaki solo ya maponami ya 2011 oyo biso sotoyebi ete maponami wana moto ya tombomaki liboso ya bato ezalaki bongo Nkondo Tshisekedi wa Mulumba kasi l'État moyini asalaki kaka mayele mabe pona komo boto la vérité ya irne na kopesa yango na Joseph Kabila Kabange talatina oyo tozali koloba émission ya mokolo malelo bandeko baimboka Congo yebisa ndeko ete Océan de la Presse aye kotalisa biso solo ya likambo bandeko yambo tokota la mozindo po ete na yanola bato bayi katoliko po ete maloba mabango mayokani pe bato ebele babongoli yango la mwa elolenge yango la lingi na sembo elabino na émission ya mokolo malelo bandeko na ngai peuple congolais bisika biso ezwami bino boyeba ete baimboka Congo balingi ata ko division ata mokolo moko te baboyi bokabwani balingi te ete tozala minoko mibale lokola bademona balingi te ete biso na ekolo wa biso Congo tozala bato oyo kovanda bobele na bolema tozala bato oyo koumela na kati ya liloka tozala bato oyo ya kofandela te mayele ma oyo malongo bani te bandeko balandi bayimboka mindele basali majute bayimboka mindele baleyaki pe kisi te to pe basimbaki sutani ya Nzambe te po bango bakoma lolenge bazali lelo lolengo biso nyonso tozali komilobela bango nakende mikili ya bapaya nakende mpoto nakende ta kofana ta na Angola nakende ta kofana ta na Brazzaville tokomi biso nyonso kolelaka mboka ya bapaya ya miindo to pe ya mendele pona nini bato bakoki pe kolela te baya kofana na République démocratique du Congo mboka ekolo Congo oyo etondi nkita etondi bato na mayele bato babwanya bayike mboka wana bakomi kokisa yango na lifelo mboka wana bakomi koloba ete Congo ezali lifelo te bandeko tolingaka biloko wana te mwako mwamota wana ya lolenge ya baimur wana bandeko bangai esengeli soko moni yango oloba NON po ete Congo ekoki kozala enfer te Congo ekoki kolata lolenge ya ndakisa ya mabete ndeko mamo aboti mwana soka kosukola ye mai azali kopambola ye alobi totoi okaka moninga bo we bo moninga nyango we nyango tozali kosala bongo pola nini seko afungoli mwane matoi alobi matoi na yo esengeli eyoka okoki kozala na makambo ya kozala ka lokola goigoi te soki moninga beti yo mbata yo pe zongisela ye moninga soka toli yo pe tola ye kasi ata yo moko ata bino moko République démocratique du Congo mboko ya biso nyonso etondi bato ya mayele etondi bato ya lolenge nkita koloba te ezali ekonomi ya monde likambo ya Congo bozoka moteke mokili mobimbe koti likambo ya Congo pe ezali kolinga Congo ebonga te ndeko bongo yo ozali komindima ovandela bolema te talatina émission ya ezali éveil ya conscience éveil patriotique tozali komo tombola latina ete yo na ngai tozwa lipanda ya solo tozwa lipanda ete ozala la liberté d'expression ozala na bonsomi na yo ya koboya likambo pe eyokama tozala ya kobatamaka te tozala ya kokimaka te bandeko balandi bayi katoliko natikaki nano mwa tango po bolanda bango bongo na ya tosolola la bino bandeko bolandi lolenge mona mboka mosengo alobi na tieli bilo video wana pola kozongisa ya 2011 po archive tozakala yango boyoki mona mboka président de la République ndenga boyaki ata kotanga kombo ya président Kabila ndenge ata boyaki koyoka ta ye po ete boyeba ete lite bwa biso ezali wapi peti nini tozali kolobela to boyete kasi to boyende lolenge azwi bokonzi wana bandeko bangai
basango batelemi na semko baye koloba te basango tolingi sembo toboye lokuta c'est que lite ya basango ezali ya lokuta c'est que lite ya basango o babomisi bato barosi bato bakufila bambandaka ba journaliste minene lelo bazo continuer ka kocha j'ai un ami aza victime ya poignard pour na ka ko dénoncer les insanités pour na ka ko bunda l'éveil patriotique lelo ngala za ko batama pona vérité ya urnet o tozo senga pona ko zongisa Congo n'état nango normal pour ete to ko samatendeko français basango balobi le poto ya malamote. Au peuple congolais, alingi Félix, kasi baboyinde bakabili, N-O-N. Peuple congolais alingi Félix, c'était pourquoi? Parce que Félix a trahir République démocratique du Congo. Tolingi Félix te. Tolingi Félix c'était parce que Félix a trahir Congo. Kabila comme qui n'a point kokende. Kabila m'a laissé silaki. O balobaka tokangaki nzoko soki ngando na bapole na yedo tokangaki ye mobimba to simbaki ye bakabili bazaki sur makasi te. Mais Félix a pesi bakabili makasi na nzoto. Félix a tomboli bango po baloba. Félix a tomboli lisu ba John Numbi po baganga nenge bazoganga boy. Allez-y comprendre toko linga yango te. Ça veut dire Félix ça pour assassinat. Félix ça pour viol. Félix Aza pour ndenge babomaki papa na ye. Félix Aza pour ndenge ba sabotaki bato de pes. Félix Aza pour ndenge ba tumbaki parti à mon mboka Franck Diongo ba mort bazaki kuna calciné. Félix Aza pour ba bêtise nyoso ba sali ba frère na ye di sang. Non bato catholique. To boyi le coutel olengela to lingi ba sambo pe ko sabisoté. Vous êtes les grandes puissances dans le monde au bato bazon dimela. Ce sont l'église catholique. Tozo respecter bino la makasi nyoso. Mosengo a dit tout. Alors bino bolo masquer vérité comment? Bino seko bonu bolo baite Félix Azaki eli massivement vérité irne o Félix andima ki bino basango na 2011 bino so bolandi yango aujourd'hui Félix aboya bino basango e bino basango bonu boya sima na ye lokola bokosa peuple congolais to telemeli yango église catholique bo revoir matière français on a bo bongsa yango. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Yango ne bolata soutane, yango ne bola pandai. Autant di babato balobaka diplomatie ba catholique eza mabe. Bokota na mensonge. Yako soit tout bela bato balobala bomaki muto après belo boyo kanga bango. Vous êtes venus pour la collecte biso Jésus o ya malamu te. Pourquoi bolingi plutôt désorienter église catholique? Église catholique ezali po eloba solo. C'est le maire de toute église. Ce qui le lobi so to yebin sambo kolongola ba coutume na biso kondimela nzambe oboyaki kopesa biso alors parce que to mona ki lumière na vérité bo désorienter combat la binoté bon ndima misoloté ba tchabilo cadena te ndenge lobi ndekolanga ingeta joli mobia la petit frère propre ya King Kester Menea ingeta kilame plus 49 ingeta emenzinga binonde maboko ya océan de la presse ne biso to le belamboka Congo na plus 49 bandeko partout bozali tondi mama kambo yote ko pakola biso zelo bongo balukisa mafuta te tolingi to lo basembo non c'est non oui c'est non oui Félix c'est notre frère tondi miango azande ko la biso to ko boye ete la zolo bayango tuo tolingi Félix auti ko sala biloko ne ya Schengen na efungwami eze loko to encourager parce que c'est notre frère mais procéder na méthodologie a comme nango musikate parce que le gouvernement, comme vous avez en juin, a fait une étape. Tout qui est là, quand le président a bimi, et là, et là, libérer les prisonniers politiques, c'est mesure de grâce. Au conseil, on va procéder. Au senga, au senga nan. Hein? Bazo tindi kelo biloko mike biloko miene bakangi. Na ote koloba merci na bilo ponde komo koloba kinanga lobi. Maman Océa vanda na erreur etimen. Merci que Dieu vous bénisse mon frère. BL2 bana France ingeta. Merci na bilo nyoso musoba na Suisse. Ah, Dieu Merlino musoba. Bande kolanga un président de la République. Tokoloba yango la mikolo misali koya. Ndekolanga tozolo belo basango. Discours wana ezali na procédure ya kitoko te bande kolanga. Position la biso to mo yango clarté. Les Congolais balingi yango te babenga océan tu ne parles pas. Ngabité to consommer na nango to analyser yango to tala yango to ba méthode ni balinga babimisa. Et le koni bango balinga ba tia na muto congolais. Non, Congolais a boy tricherie. Congolais a boy trahison. Congolais a boy lisusu ba kumela la boumbu. Et le ko Félix a sabiso le to comme la diplomatie ko bunda. Le to comme la diplomatie à mabe. Félix a kené na Angola lobi langage mususu. Tango akie kuna na Namibie.
Boyoki Nengandimi, alobi cash égale à FCC. Qui signifie que Félix a des accords, il y a C. Politique, ce qui se dit, c'est pas ce qui se fait. Faisabilité à politique. Faisabilité. Un président de la République. Comment voulez-vous Basango bakoye ko téléma liste kula bongo. Non. Océan de la presse ça contre français wana. Amo ke ba bongisa. Naza pour Mosengo. Cela veut dire l'église catholique abe malumalu nous a forcé hein. Abe malumalu. Abe bisimboko. Un prêtre catholique, un abbé à côté de Makambu. Non. Les Congolais ne veulent pas les Kabylie et les Congolais ne veulent pas le processus. Il y a Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Ce n'est pas lui élu. C'est Martin Fayulu Madidi qui a été élu massivement avec 62%. Moutou a 15%, tu as vu le mot dans la classe. Moutou a 15%, le premier de la classe ou la première, il y a travaillé ma case. Élection, Yamabe. À quoi servent Namboka Congo les élections? Bolingi to bafoué élection, Namboka la élection ça que te toko tarla bamando qui to za na tricherie mboka za la pété. Assez de morts. Hein? Ba mort ba kufi boni. Oh ti le lona ba yebanité. To na bango statistique na ba basalité. Mokolo mboka ko so kimia soki Martin Fayulu Madidi azo kimetonga. Où est le monansemi? Ba théâtre c'est la mana makala mon ancien tala biloko musoto bala ko bimisango après biloko mona ke hein ezali kambuté pourquoi bozo ngaka océan alo baba biloko musoso ota muso biloko ko sala nga bien té ba prêtre catholique notre papa tozo peso respect le peuple congolais balobi na yebiso bona discours no salaki bango balingi Félix était balingi pe bakabilité balingi vérité ya urne balingi mona mboka Martin Fayulu Madidi aya na poste wala po bango baya balingi Félix te ko kosela bango makamte bango batinda ki ote que le bala bango ke bango balingi Félix non balingi Félix te Félix c'est notre frère congolais mais to lingi était parce que eloko a sali c'est la trahison ce que to tiki Félix bongo to consommer cela veut dire to BBC lignée nyonso ya ba congolais pour to ko récupérer le connaît aux rapaces to so que des tricheries en tricherie. Alors sikoyo toko suka wapi il faut to boya yango to lobi 2019 oyo abat la tricherie na République démocratique du Congo abat le mensonge il faut to tambola na vérité qui a urne c'est ça que nous voulons toza kolité parce que vérité est ya soka za président eli soki azala ki président eli massivement pourquoi négocier pour la prisonnier politique pourquoi qu'on négocie pour le gouvernement bima pourquoi toza zela 6 mois. Pourquoi tu as 6 mois? Pourquoi tu as bébé Pourquoi tu as 6 mois? Bravo Schengen. Mais et après? Tu as besoin d'un côté, ou les fertilité, tu as besoin de mindele ba belé la mboka la biso po biso moto za la passe. Nous avons besoin que les Congolais ba miser pour la Congo la bango et tumba la biso ezala ki Congo au Congolais. Mindele nde ba ya ko senga biso maboko biso to pesa bango aide. Ndenge to kena na poto. Bande ko langa to za ba frère. Refoule les autres salama. Bon moni vidéo eleki. Batana babenga soki na mboka la bango ango soki na Ireland soki nini hein babenga mama océan to mona osala be mission te zwa eloko tala biso mwana mobala ko pelisa mwinda ko bata tout ça révolte tout ça est un plaisir te pour nous bobeta baboko na Félix Tshisekedi non il est président marionnette il ne passe rien tout d'abord de lui-même. A sali elo comme la République démocratique du Congo ko détourné voya population plus de 80 millions d'habitants ozong sabango le suna kati souffrance ozong sabango la kati souffrance non biso tozaki na processus ya négociation te tozalaki na processus ya maponami et salama bakabili bakende to accompagner bango na aéroport to yembela bango mawe soki bakei to tikali siko de Congolais to bengi bandeko la biso babemba baye to bengi ba Moïse Katumbi baye to bengi batu na biso baye après on négocie Martin Fayulu même biso la transition il y a 2 ans donc les acquis prévus après to bimisi ba Franck Diongo ba Dio Mindongala to bimisi ba Bedi Kapene, to bimisi ba prisonnier politique nyonso baye, to sololi to laver maboko, to lobi nous sommes des Congolais, le péché wana to boyango, boyaki avec des Rwandais, malgré tout il y avait des traîtres mais le quoi ba Kabili ba kei bango sur la suite na ye, biso sikoyo to pesa maboko. Après 2 ans, to sali élection ya malamu. Namboka la biso, ceux qui Martin Fayulu a remporté, ceux qui ont la Bemba Gombo, azui, ceux qui ont Moïse Katumbi, ceux qui ont la Franck Diongo, azui batuno so bavanda, parti à Franck Diongo lelo.
Et ça existait. Vous trouvez ça normal? Parti où est Bundi pour la République démocratique, où était Félix? Quand les gens ont combattu, Félix, il était où? Tant que Franck Diongo la vérité en face de Kabila, Félix, il était où? Il était peut-être en Europe, en train de négocier avec Joseph Kabila, en train de trahir son propre frère et son père. Et quelqu'un qui trahit même son propre papa, son frère propre, Christian. Mais quelqu'un qui trahit depuis longtemps, il est assoiffé de l'argent. Prenons l'exemple. Dis-moi qui tu fréquentes, moi je te dirai qui tu es. Et c'est Bino. Batu ya mayele un jaja ke soki mobala mbinga mobala nanda kuno ba pese se tonda mo Artine Ndombas. Eza bino batu mayele batu bolobala biso bon. Sikoyo Alpha Chekulaire Pasteur escroc malhonnête margoulin. Oya uti ko sana Afrique d'ici le la rechercher. O ba comme senga biso c'est abo bomele moto. Océan ça likamna été nazolo baka tout ce que les gens disent tout bas je dénonce les insanités. Il faut éclairer population pa yebelo comme soto lingi. À cause que c'est que ça monte. T'as la dimension à Moutouala et ami du président de la République. Et ayaki ko sambela pour la présidente de la République. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors c'est comme ça ton gouverneur République démocratique du Congo. C'est comme ça. Na mutu ya République démocratique du Congo to zana bato ndenge wana. To zana bato bazana facilité à kosala mabe. To zana bato bazana facilité à kosa akena Angola lobi maloba mususu, akena Namibia lobi maloba mususu, akena États-Unis lobi maloba mususu, ayena Congo azo promettre bato makamba mususu. Non, nous ne sommes pas des lâches. Peuple congolais fungola misu. Ezali émission la bino veille patriotique. Na yaki vraiment ko répondre discours ya basango. Mosengo pasini atika nzamba mono na vérité. Basango bolia mafuta te tango bolali bapakole bino. Les sous mona boko se rendre compte na nzambe. Esprit ya ba congolais ko za na boumbuté. Mvuluzi Simo Kimbangu, l'ange puissant de la République démocratique du Congo, akoya ne veille à conscience ingeta ne veille patriotique. Il faut kota parce qu'il y a kufa qui na tâche te. Alors congolais révolte wala to kufa la tâche te. Tondi mato kufa maboko ezala polele. Merci na bilo bandeko bozo benga biso. Merci na bilo batu bondimi na ya côté na bilo po pesanga misolo. Kasi naza ko boya te na lobi ya solo naza la posa ya mbongo. Ya solo lolenge bilo bolobi ete nzalande ezali ko salisa biso tozali na posa bo pesa biso mbongo ba misu bolobi to modéré eza mabete. Kasi nga la lancer siko na bilo bato bolingaka émission to lobela mboka Congo na bato bo sepelaka la biso o tozo sala makambo. Bino bato bozo chance ya ba moyen. Toza équipe technique toza na grande équipe o ezo sala musala o. Ils appellent les faibles babandi de yakulonga moko. Mais le kolanga la lobaka tout efona bisabilo parce que bazwi mbongo. Ndenge batu balobaka mbisa na ndaka bisika mayezo chola. Mais yabino océan kabu ya l'homme puissant tozana no atolobi, tozana posa la bilo bo soutenir émission o. Ezana posa mai, ezana posa na bino, ezana posa ya transport, ezana posa la bilo poto bunda. Mutu a trahizaka pourquoi? Ata le onde tozo ose tomboy. Ce qui ba lesinga moi 10 000 balles. Nde bazo benga lelo, nde baninga ope bakei bazui. Mais est-ce qu'il y a une vision? Il y a un l'école au Congo. Est-ce que bitumba ko to bundaka aboki ba peso 10 000? Bon so 10 000 balles ngo ezaki po bomayo. Yango océan lobi azana posa 10 000 wana te. Mais azape na posa a trahir mboka Congo te. Azape na posa te ba somba ye. Nazape na posa te na teka te po na zambisi to ba otekanga. Mais na sengi la bilo bato ba ba moyen. Ndenge bo soutenaka ba fali pupa ba we ranson ba Koffi Olomide po ba boka kabino bazo yemba insanité, bazo détruire merce, mais bozo pesa bango bozo miser ba moyen. Boya nango pa au CA de la presse azala posa nango po azande ko pesa éveil patriotique. To tambola na bandeko, to sala musala to zorape moi mai, moi malamu po te capé conscience te parce que mbongo déjà bandiko ya ba coup de fil bandiko ya ba menace pesa mo ebele kasi na ko banga wana soki tozala soutien te to ko pesa maboko pa Joseph Kabila to keneka na Félix to soutenir iyo siko Congo na ko bundela yango océan lobby to ko sala yango te to ko teka molimo te to beti cri ya SOS bino bato boza ebele bato bozala mo misolo papa social Fosca Dikese mo konza ba kabelo mama Fariane na fondation Believe Chantal Fitina. Bon rétablissement maman na fondation Fitina papa Emma papa Teddy boza ebelé l'enfant propre Rita Mawete boza ebelé na France Malko Kakila ingeta kila mais plus 49 bokila lokondo femme pekato Aimé Nzinga ingeta na bino
Julien Singa Piga na Canada, boza ebele na Canada, boza ebele président Germain Bafalanga tozo la maman lycée Bazaïba ndeko yo lobaki nango lobi maman océan to sepela no meko bwaka te to bwaka ka boy to na soutien na bango to bwaka ka boy po bateau moni to loba boy po bako pesa biso mai bako faire vivre émission oyo o mona ngande la obi ma bien boy o mona ndeni kabuya azana sima osala musala na makasi nyos tozo tambola poto loba boy esengeli to mela mo mai esengeli to zalata na mo mutuka oyo koki ata esala biso ba course esengeli ata to déplacer kasi soki tozana ngo grâce ya bateau na moningo océan moi boy o moni kabuya moi telemi merci na la patrona ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number 1 Nzombe apambola maman boyo bokela lokone fam pekato merci na mama bimi hôpital na Suisse lo sako na bino aja mama nanga agata bokela lokone fam pekato olaka lankema ofa kombolo tika nzamba Congo Amona Bilodi. Merci na Kabouya, l'homme puissant, Zalaki Boron, la caméra, l'imbattable, l'incontournable, l'homme puissant des Kabila, puissant des motos. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parab émission. Merci na Mama Lili Saya, Munganga Oyandima ko soigner biso. Pourquoi pas Fred Massini, Mokonzi ma solo, moto, ya Océan de la presse. Nzete ya Malili, ya Océan de la presse. Yonde Joe Merlino Musoba. Bande ko bomo une émission le na meli maïté parce que balo na biso ya mai et sili tozaka na confiance ba mai ya batute ezo senga moi soutien na bino poto somba mai to bomba remplace ezaka po ba yebisaka biso moi kotoko boye clim na biso ekufi yango bozo monaka na papier mouchoir bino bata ba mbongo bosomba ta ventilateur po molobelo wa bino alobaka solo tika nzambe apambola Congo ingeta gilo mpinga la South Africa Itumbili Patrick Congo au Congolais Simon Kimbangu grand prêtre de la République démocratique du Congo Telema au Bundetumba Oyo grand homme bye ABC1 Television, le leader en actualité.